Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda émission na biso ya radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokoyebisa bino nini, lelo tokolobela bino ndenge nini bakongole mingi bazali kaka kosala bozoba awa na poto me balingi pe koevolue te pe balingi koapprendre te. Bandeko babolingo ezali na bakongole mingi oyo lelo bozali komona ndenge bamikomisi bakombata. Moto nyonso to alingi kaka babenga ye combattant. Moto nyonso to alingi kaka babenga ye te mobundeli ya mboka Congo. Me bandeko babolingo eloko ezali kokamwisa biso na bato wana nyonso tu oyo ete balider congolais bazali kozwa mpona koloba na bango ete bino bobunda mpona Congo. Ezali kokoma na ba position mosusu oyo ete bato wana bazali kokoka kose défendre te. Okomona ete bakosala mwa manifestation moko boye tango bajournaliste ya bapaya bakoya po ete bameka kotuna mituna bozali kolinga korevandike nini eloko nini bolingi. Okomona bakongole bapakati wana nyonso tu mpo nini français ezali mobulu pe bazali koluka kaka bajournaliste oyo balobaka lingala. Me bino bovandi awa na bapoto bandeko. Okomona moto mosusu azali kobeta tolo ete ngai 19 na kati ya Panama, mosusu kuna ngai 30 na kati ya Panama, mosusu kuna ngai na ya depuis bomwana. Me yoka français soko yoki français oyoki na mawa bandeko. Pona nini biso ba congolais ya Congo Kinshasa makambo nyonso tu bapimela biso yango ezala na comportement ndenge nini ya kovanda na société na bato toyebaka kaka te. Congolais okomona ye na poto na metro, okomona Congolais akoti na metro, Congolais aza koloba makasi na kati ya metro. Congolais okomona telefone na ye ya maboko portable esone. Congolais azali kotambola na balabala azali koganga makasi na moto azali ya a 50 metres azali koyoka ye. Wana nyonso tu ezali nini? Ezali ba makambo ezali koéchapper biso po ete Congolais lingi koapprendre te. Congolais lingi korespecter pe culture ya baninga te. Bandeko ebele ndenge bomonaka bavandana na France oyo ndenge boza komimona lelo bazali koganga oyo biso bakombatant bandeko bakomportement na bango na kati ya poto na mawa. Ngai mama Rosalie nazalaka boye soki nakei na Château Rouge nakosala ta mwa baasha okomona namoni bamakambo mosusu ndenge eza koleka bandeko okomona nakei na bombani na mwa kwe moko boye
Maya biso ekitinga na jui mouchoir na pangusi. Wana nyonso tu nini? Comportement ya ba Congolais. Ba Congolais awa na poto baboya biloko mibale oyo ezalaka lokola munduki mpo na bango. Ya liboso ezali ete ntango azali na mokanda te akroise mbila te liboso na ye ou bien mbila abenga ye te. Wana nde okomona place Congolais ya kopakata. Ya mibale ezali nini? Ya mibale ezali ete Congolais alingaka te akoma na esika moko boye journaliste oyo kobimela ye kaka mpwasa obandi kotuna ye ba question na français. Ndenge tomonaka ba journaliste mosusu okomona ete aza koquestionne ba passant. Nde ba Congolais balingaka ba surprise ya bongo te. Ba Congolais mosusu bazalaka ete soki kaka obimeli ye kaka bongo bandi kaka bonjour monsieur okomona penza ko azwi coin azwi penza mopanzi ko akolinga kutu koloba te. Mais soko oye kaka ye journaliste yango ozali journaliste ya mangala oye kaka mbote ndeko bani wana omoni Congolais apusani afungoli monoko neti ngubu asilisi makambo nyonso tu oyo ezalaki na kati ya cerveau na ye. Wana Congolais omona azali koloba tala ata nsima te tyaku nsima. Mais soko obandeli ye kaka na français omoni ete Congolais azwi attitude ya moto neti azali maladi. Okomona pa koki kokosa na ide libumu ezosala nga pasi mesie ifo na luka toilette na mopanzi nzoka nde kokima nyonso ya yango wana. Bandeko bato bazali koganga kaka biso bakombata mais boyoka baintervention na bango na lopoto tango bazali kodeklare ezala devant mbila ezala devant bajournaliste boyoka badéclaration na bango na lopoto bandeko. Yango na omoni na bamindele moyen penza na ndenge ya politique ya opposition na biso ezwa force a na poto ezante po ete eloko ezali kobomba ba Congolais monoko langue oyo babengi français. Bandeko oyebi awa na poto ezali nango na baprivilège ebele oyo mondele asala ete okoki mpe kozwa bacours wana ya français ntango mosusu gratuitement eza mpe na bato bakoki kosoutenir yo to kofutela yo yango. Awa na poto bafacilité ezali me Congolais alingaka ete ntango nano akomi na poto eloko ya liboso aza komona ete no nanginda nasala makambo minene na Kinshasa po ete mokili elobela ngai. Mais toyebi mpe mingi oyo baye kokutana na basurprise ya mabe. Toyebi mpe mingi oyo ezalaki ete na Kinshasa kuna batekeli ye katikati ya lopangu balobi ete soki akei akozongisa misato bandeko ekita bango na terrain bakutana na makambo na bango mpe bakangama libela. Yango bakomi koloba ete lokola occasion ya opposition ezali tika ete tokota na kati ya makambo ba opposition soki lobi tozwi mboka na komi ata ministre naluka nasomba bamapangu oyo na bategelaki ngai oyo nalakaki bango ke na kosomba. Bandeko po tokende tokota na kati ya masolo yango malamu mpe tolakisa bino babilili ndenge nini ba Congolais bazali kose comporter na poto na ba français na bango ya kobamba. Bandeko nakosenga na papa Botamba tiela biso nano mwa loyembo moko kuna na régie ebongo nsima na yango ngai nakoyebisa na ba Congolais mpe nakotalisa na ba Congolais botala ndenge bato babetaka tolo ete eo biso bana mikili okomona ete moto kuta aza na Congo aza koloba français kitoko koleka kutu moto asali ntango mosusu 15 na kati ya France omona ya mikili. Bolanda na boyoka nano loyimbo oyo papa Botamba azali kotiela biso kuna na régie ebongo nsima tozonga na masolo na biso.